moni maman nyonso azala infirme azala ni na luka na sunga ina sala relation na ye pongai bi ngai pe azabongo. OK. Franchement komona na moni mama wana makila na ngai nzoto eningani. Na mekai pour koto na Francine ba question bobotama ndenge nini bobotama combien ayibisinga ke babotama mibale. Pour makila na ngai penza ezobeta place wana. Les gens là-bas sous bakutana lelo après une semaine babalani pe va continuer finalement moti ba moni bakoko na 8 ans pena yo sola na toniye kombo na ye loko sikoyo epesanga pasi moni histoire papa betelanga na kombo ya mama wana ezaka même kombo na mama na ngai pena même défaut au papa yebisanga yango na trouvant pas mama wana ebisenga na bikulu wana tonga bota ki enfant na ngai asieta ki karo pozami bale enfant na ngai za machine asieta ki na karo après bikulu wana ndezo choc te enfant pe ngape na ebi enfant te osiki ensuite oseka question ne sala nga bien makasi na linga mbai na makasi Siko na comprendre tellement même jasi siko on ngo ba netini expliquer nga non ngo ba netini je vois c'est comme si ngalo toi makila moko ngala za ndeko no jansi ngala sa nga cause ndeko nao tu crois pourquoi ngala cause ndeko nao yebi sanga na pa na bien yebi sanga ngala za ndeko no na yebi sanga na mama ni pe na tata ni ngala ndeko no il y a un problème. Hein? Ah, papa Jean angala mabele. Wana nangala lukangonga mulai. Papa Jean angala mabele. Lukangonga nanga papa. C'est vrai. Na lukamwana nanga ngonga mulai papa. Siki wala te papa la ngai. Wana mobali bate kolinga ngai te. Papa makambo ya solo pesa ya solo. Ay! C'est vrai. Makambo ya solo pesa ya solo papa mwana nanga. Bana nzambe nyonso eza ngai wabino mama leti mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa baorphelin kolatisa baorphelin ozodefisa nzambe ntango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo manimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela yo baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kino na ntango oyo okomi na yango molimo mosantu aakompagne etouche mwana na nzambe moko mpona kopense na orphelinat. Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. RTL Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Moukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Juduric House, nulle part ailleurs, à Katia Lubumbashi, la Golf Plateau, avenue Abidjan numéro 18. Waouh! T'as la piste de monsieur Amouneni, t'as la trône ya ba marié, pas table ya boy. Oh, t'as la ba verre na biso, verre à champagne ezali, verre ya vin ezali, verre ya maï ezali. Et pas la biso, ba pesa amu champagne na verre à maï parce que on a tout. Ah, ma protocole ya boy. Waouh! Voilà espace vert na biso. Bato balinga ba baby shower, ba événement balinga espace vert. Dans l'endroit na biso, pour na ba événement nyonso, ba conférence.
ma mariage, ma fête de baptême, ma communion, ma retraite de deuil, Nyosoka Awa, na Juluric House. En tout cas, tu as qui ma mariage a besoin de soto. Mettez en bas. Parce que tous les gens merci Juluric House. Hey, alors là, Juluric House. Pendant 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi c'était mon bas les obotate, ndi yango ko tala ke boka bwana. Et là on y yo senga biso a tout ça la nuit pour la tout c'est une opportunité. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre chaîne Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Les arani sengo tomba benga rabiso na kwanzambi et sengo pe zarani susu na moment où toyaka na kati le meilleur de chaîne pour nous représenter l'émission parce que à travers cette émission et comment guide ou comment ko aider biso to ba lolenge ni nyako ça la reste vie na biso à travers cette émission et daga biso au tel point que to ki mamabe to ba lolenge ni oyo to ko ça la reste vie les ara na canal ya cette émission ezalaka na moyen lequel au chaîne chez Bisso Télévision après ça Bisso accepter ngolo pour nous connaître certaines choses ya ko bandenge nini ya ko tambu sa vie. Merci à le sponsor numéro 1 ya chez Bisso Télévision ezalaka Jésus-Christ de Nazareth et Jésus-Christ est sa sponsor numéro 1 parce que à travers y après ça Bisso mituka mapango bandako ainsi que bana ezala bato belé na sena moyo bana mbongo mais ana banati parce que a combien plus forte raison za na mbongo nyonso za nango no simbi monati mais nzambe na kati ngolu na oesika apesa biso ya mingi te so apesa pe ya mingi na ozanga okomisa so apesa pe moi bana ebele na okoma irresponsable ma apesa na ndenge kokeli na ngai parce que ayebi nga avant na za la former na matrice à moment ayebi ke na moment où il faut na pesa ili eloko boy na moment où il faut na sala bango ngolu boy nda apesa ngai o ebongi na ngai na zongisa lokumu pa ngai. Merci aussi à l'équipe technique à chez Bisso Télévision. Merci à Papa Denis Moussolo pour na musala kitoko au bossa na kati le meilleur de chaîne. Merci aussi à Papa Ben, merci à Madame J'espère Kachama, merci à Papa Israël Monzo, merci aussi à Papa Jacques ainsi que Papa Naturel, merci aussi à Papa Bienvenu pour l'assistance d'ailleurs na kati oyo ya émission Lolo Bravo Jésus. Bande ko balandi. Émission Bravo Jésus na la misala ko loba ezalaka ba serviteur de Dieu au bazara na kati tende ba pesa solution mais ezalaka à travers Nzambe. Parce qu'il y a un passage dans la Bible lobby, jamais toko loba lobby na tongo to kende. Jamais ton gars lobby na tongo non qui nous bat la moissité. Si Dieu le veut non bat la moisson parce que lobby montagne bon ensemble. Nga na yebi héros to ça le lot na héros dans ça le mission. Mais na yebité après 1 heure et là on y est comme ngai. Na yebité. Mais nzambe siko ayebi après 1 heure et lo rekoma. Ayebi pene lo rekomi peut-être mon sous na ville qui Kinshasa ko le même sous ville qui Kinshasa même sous la ville à Mataille. Ça veut dire que à travers cette émission Jésus-Christ est dans un rendez-vous pour na kosunga des serviteurs dédiés au bazalaka ba pe sa solution tout ça na ndeko yaki koluka biso par rapport ya problème ko ekomeli to meka kosunga alors na kati ya plateau kitoko oyo nazanga mokote nazana papa apôtre na opesa papa apôtre mbote ainsi que na ndeko elongo na bino to ba problème nini o esaleke to zana ndeko na oesika papa de l'homme bonjour mon Dieu shalom papa cordon et papa bolalo. Merci beaucoup papa parce que bien vraiment na kombo oyo isengeli bengi na kata oyisika. Amen. Papa apôtre bonne santé. Santé za mato batela biso na ngolu na ye na maona ye on est là toujours les maté okomisa nzambe parce que olobi lo komoko important kolala kolamuka eza bititi. Soki tomoni mokona lelo eza kanza. Voilà pourquoi nous bénissons l'Éternel malgré nos pépés mais on est toujours là avec la parole de Dieu. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Papa Topesi Bilombote bonjour. Bonjour, monsieur. D'accord. Oh, tous les pembin, ça papa apôtre, papa de l'homme. Nga yo binga c'est papa lui, on a yamaki binga na réception. Avant tout vendre na binga aussi. Alors, avant expliquer biso na bandeko bote na biso préoccupation tout problème où il y a binga na aussi. Papa de l'homme sur la mission, je peux vous rendre grâce à Tanzanie.
Nous disons merci à notre Dieu, le Tout-Puissant, le véritable Dieu qui opère tout en tous. Totiki mokona lelo kolo na maboko na yo, émission na lelo nzambe kaba biso. Na makasi na biso, na mayele na biso, tokoka kolo kopesa solution na ebele na bato oyo bazali na sika oyo. Tika molimo mosantu apesa biso mayele. Po ete libota bato nyonso baye na sika oyo bazwa kimia. Pe ba oyo bazolanda biso na télévision, mato ya nyonso koleka na sika oyo édifie bango kati na kombo na Yesu, tobondeli boye. Amen. Amen. Papa. Comment vous avez dit? Jancy. Papa Jancy. D'accord. Papa Jancy. Et problème ni ça qui tous en abîme na aussi. En fait, j'ai un problème vraiment très sérieux. D'accord. Franchement, ce que mon na comité awa parce que na ko maîtriser en gote na ko supporter en gote. C'est pour cela na poser un peu na bino. Bon mais qu'un peu ko trouver la solution. Moi j'étais à Lubumbashi. D'accord. Botami awa. On a les solo papa nanga bete langai. Na botami awa. Vu que tango maman botingai, maman memingai, na kibo mwana nanga maman glissé. Eko kozwa kuna lokolo. Tango azui kuna lokolo, nde famille ya papa, ba eki ko obligé papa na biso. Et non lokola moi si na azui kuna lokolo, moye amelisa mwana ezate par rapport ya choc oye azanango. De bayaki ko senganga papa bakenanga na Lubumbashi. Donc na passé pena vie nanga tout na Lubumbashi. OK. De lisolo papa yaki obetela ngai yango wana abazwe ngai bongo de na koli kuna vu que papa ko betela ngai lisolo ay ko tika biso papa kufi de ko arrivé que na ya na Kinshasa. Kwa nanga na Kinshasa pe kotambola ko passer vie nanga na batu ko tala donc na commence na moni maman nyonso azala infirme azala ni na luka na sunga ina sala relation na ye pongai biangai pe azabongo. OK. Loko yanga pa zabongo de na luka mpe ko sunga ba mamo yo bazabongo na ebite mukoni ni nzambo akotanisa na o yangai nde na ki ko sala relation na jeune fille moko na lingiye elle s'appelle Francine na lingiye to linga to ko mpe ko vivre. Déjà la kana bolingo ne non il faut na mona baboti na yo ne ko kende pa na bango ne ko mona maman moko aza infirme. Franchement ko mona na moni mama wana makila na ngai nzoto eningani vike mbali boso pe na kuta na ye moi pe opposer ba question belé vraiment ezate na ko pe ko umela wana te na ko vraiment ko umela te pour na santé que lo mo boye na kati na ngai na ki ko bima na betel pe Francine pe lo côté na ki ko bima wana butu donc et déranger mutu na makasi et déranger vraiment mutu na ngai pour histoire au papa betelanga na on na moni pas maman wana franchement et que ndenge moko et que ne vraiment ndenge moko na meka un peu ko so banalise yo tala ye comment on a moni maman wana et le belangé belé et le belanga vraiment belé c'est pour cela na ye na ka wana pa na bino bo meka un peu ko sunga ngai na meka pour ko na Francine ba question bobotama ndenge nini bobotama combien ayibisinga ke babotama mibale nande konema kwa mobali nande konema mobali selon histoire azalaka na Lubumbashi. Donc histoire ya ofia na betelinga na oyangai non mon nango ekindi ndenge moko déjà de près vraiment la réalité mambo yo vivre. Oui, d'accord. Yango na yeta que vous les serviteurs de Dieu ceux qui beaucoup bengelanga mama wana to Francine baya to mekempe ko trouver solution pour makila na ngai penza ezobeta place wana. C'est ça le problème. Papa Jancy. Oui. Oui, c'est bon. Alors, bon, c'est un peu coïncidence. Parce que, vous en montrez. Il arrive à peine ngo sunga batu beli na vie au monde bazalaka ba infirme loi maman na yo. Bando sunga bango. Makile bando saloka bongo ndenge sali. So ko bengi sa muta batu. Ko sala o makile sala ke pa batu mususu. Na maman wana, ce n'est pas la même chose. Alors, non sentir eloko moko kati na. Oui, mais mon maman wana. Aza maman na yo. En vrai dire, oui. Oui. Est-ce que papa a envie? Non, papa Kofi. Papa Kofi. Ça fait déjà combien de temps depuis mort papa? Déjà, il y a qui n'a qui n'ose pas dans le Lubumbashi, papa Kofi. Papa Kofi nga na saka na Lubumbashi, ça fait déjà une année je crois. Une année.
Papa pesa ka le nom complet ya maman wa bota yo. Oui, apesa ngai kombo complété mais ayebisa nga kaka kombo na ye Nana. Nana po vu que famille ya papa banda pena kolinga ete tango azwaki ku. Nde apesa nga kaka kombo kaka Nana. Kombo ka papa pesa ko yango. Oui. Alors na ndenge sali ke liwa papa de permettre bino boye na ki. Ah oui. Qui beaucoup mais boye na moment ya musala ou oyeka po continuer toujours ba étude na. Te ba étude déjà na sisa na Lubumbashi. OK. Na ndé kin pona ko débrouiller kaka pona luka vie. DPE ko sala na mekempe ko luka makambo papa ebisi nga popo ya maman. C'est ça. D'accord. La fille au beau vivre na. Beau vivre na relation mobi ke azaka moi si pour beau vivre na et tout au portaka et pena ki pour kaza loko la molonga na yo so ile lonzamba pamboli yo bobala na. Oui, aza pena moi yo aza pe akatia motema. Comment il est? Francine. Francine, vous savez déjà combien de temps depuis que vous avez la relation amoureuse? Bon, toujours que 2 mois. 2 mois. 2 mois. Oui. C'est depuis que vous avez Lubumbashi boyeki, vous savez déjà combien de temps? Bon, ngai na sali 5 mois, na Francine de sali 2 mois na cadre ya bolingo. Na cadre ya bolingo. Oui. D'accord. Papa Potre. Koyo ka ko koloba, selon ngai, tant que journaliste, vous allez payer logique des choses. Mais moutaza na eka o yazo passé parce que na moi si o bazana ye basali 2 mois de prix pa yeki asali 5 ans. Selon bino tokyo lo bango za mabongisa nzambe ko. Bon, gloire à Dieu, nzamba zo le coup. Na bolingo to ndaka ko condamner batute. D'accord. Les gens la batu misusu bakutana lelo après une semaine. Babalani pe ba continuer vie na bango ti ba moni bakoko. Timing na katia bolingo, ça compte pas. Mais quelque part, ils ont moins important pour la découvrir le comportement de moi si. D'accord. Vous voyez, profondeur de la famille, et puis vous voyez, nous sommes s'engager pour plus de 80 ans. Il y a même l'église, tout le minimum, ceux qui vous ont atteint en fiançailles, vous avez la 2 ans. 2 ans, 3e année. Des bokoki qui ne va projet la bio parce qu'il y a des réalités dans la famille sud-africaine. Il y a moi c'est bakakoye vraiment moi si au niveau bala dans la profondeur, moi c'est pas ba mobile niveau bala dans la profondeur. Pour tout bala na kate pour na kokabona lobi. D'accord. Tout bala na pour na kovanda jusqu'à ce que la mort ne sépare, comme dit la parole de l'Éternel. Donc de là, c'est pas un problème de condamner papa té le col a bien 5 ans. 5 mois. 5 mois na kin. Oui, relation amoureuse il y a 2 mois. 2 mois en relation. 2 mois plutôt en relation amoureuse dans la fille. Oui. Pour condamner tout, nous allons soutenir dans la prière. Mais juste une question à côté de tout. Nazo bandela comme papa comme dans le vie. Tu tiens vraiment à kosalana moi si. Oui. Les aboliko ya batuka ati ya kolinga pour se pile sans autre na bien pour vendre na. Et donc na lingi pena pour le meilleur. Pour le meilleur. Et pour les ça j'ai bien fort pour na koluka. Oui, ba même famille na. Oui, na salle effort nde na kutana na maman na bango. Gloire à Dieu. Tant que côté na maman, tout ça va passer papa de l'Umbazali. Oui. Bon ça qui pété en solo na maman bokilo na yo. Na 8 ans pena yo solo na. Toni ekombo na ye. Loko sikoyo epesanga pasi. Moni histoire papa betelanga. Na kombo ya mama wana. Ezaka même kombo na mama na ngai. Pena même défaut au papa yebisanga. Yango na trouvant pas maman wana. Mais na kota kombo, surtout zoni mo moké peu sima. C'est logique des choses. Nous tous te portons ma prénom. Na kombo na ngeza élu. Donc ko tena pena mutaza na prénom. Na ko tena mutaza na kombo ya sinendo. Mais c'est là yango te linga ki asa membre de famille na ngai parce que déjà la kena dans un hôpital. Na ko tena muta tu na kombo na c'est kombo na sinendo. Bi sinendo. Oh. Sinendo ko isa kombo koko na ngai. Boboto mandengeni. N'expliquer moi qui est biographie et famille na biso habité. Mais bon ça comme mon na koko na ngai. Tu vois? Maintenant en fait, kombo wana même kombo na maman nanga, même défaut papa yebisanga. OK. Puis la fille, elle m'avait dit que babota bango kaka mi balé. Même. Donc nyonso o papa yebisanga na o no mona. Et kende ndenge moko. Babota bango mi balé moi liboso ya. Moi liboso ya mobali bakenda na Lubumbashi. OK. Ya mi balé nde ya mwasi. On a côté une Francine.
C'est pour cela que loko ezo salangai penza ezo tindangai. Et rappelenga que elo moko ezakati wana. Papa Josi. Et qui n'a pas simple. Oh, ouais, t'es l'état de Mabino parce que Bossolo a déjà la maman Bokilo na. Où ils allaient maman nana. Oh, tu es biso. Alors, vous étiez capable de voir ça, Madame Francine, nous allons votre épouse. Et oui, est-ce que maman, non, oui, ok, Babino, maman n'a pas si pour bêter là. Moi, c'est besoin de Francine, histoire à vue na yo. Oui. Pourquoi pas tourner maman nana nandako, que oya bo na TV ko to bengi sipe mutabato à question ezayete. Bon, quand tu n'es nandako, nazaki na moi soni. Poli comme so esenga kapé intervention ya bato. Les tibino basala nzambe bozawa, intervention na bino pe ko apporter un plus. Kenga moko na kende directement pas naé. Franchement makasi wana penande nazaki na ngote. Yango e pas na. Yango na e pas na bino. D'accord papa Jansi. Et papa de l'homme. Toi qui le lengi papa Jansi Lobaki à travers biso tout ça qui be fort. Ya roluka ko soba ndeko oyo lobi madame Francine ainsi que na maman là-bas. Alors dans l'homme de Dieu. Avant de bande émission autoloba, ce n'est pas nous qui donnons la solution. Oui. C'est à travers Dieu, ndaï d'Arabiso, tu as besoin solution, la problème au moteur. Tout ça l'effort. Il y a rolo benga madame Francine ainsi que la maman. Mais on a le recours à la bino. Na malobo tu es bisabiso. Pour le battre parce qu'il y a un sous au commissi mona batu na zemi, aux ana posa otikaye. Dozo luka ba réseau. Non, ce n'est pas ça. O ezaba moyen de défense na yo peut défendre yo. Mais loba likambo oyo omonike oza na conviction na. Oui. Toza le moment qu'on place wana. Oui. Merci beaucoup. Merci na bande ko nyonso bota na biso. To ça l'effort ya roluka obenga maman nana ainsi que madame Francine parce que to benga bango déjà en contact mais faut ba ko na moment o non ba comité. To ke ni mo muke na niveau régie. Tout ça l'effort ya rosoir. Orphelinat bravo Jésus. Tout mon appel au lengi bana bon souffri. Oui, to aider de kojansi. Mais nakatsa o esika papa chiki ti azui ngolu pe grâce wana lelo ya rosala émission na kombo ya bravo Jésus ainsi que chaîne ya TV na chaîne ya YouTube. Et ça juste pour na recevoir orphelin. Bon orphelin na niveau orphelinat bravo Jésus. Baza na posa aide na biso. Musapi moko sokola elongiti. Musapi nanga moko oyo et ça l'effort take elongi nangi sokamo mais soki sangani nyonso 5 ndepé saka accès na zumai na loboko na passer ni longi na nettoyer longi comme il faut ça veut dire que on a ina loba biki na yo kaye na yi saki na ngai frais scolaire na yi ndeko sala ke ba orphelin batanga na obité orphelin ba orphelin na pluriel alors za na monopole wana ya kopesa un plus na yo pour que suna orphelin pour que plutôt et son orphelin na kati orphelin bravo Jésus total la sport ya orphelin bravo Jésus après na simato ba lolenge nini ya ko benga madame Francine ainsi que maman nana pour to ba ko tamina problème on de conscience ali na mona kati politique ke bana nzambe nyonso ezangai wabino mama leti mukadi na ye ko beta porte ya mwana nzambe nyonso ko lesa ba orphelin ko latisa ba orphelin ozo defisa nzambe tango ekokomela ona moma moko ya pasi oyebisa nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo manimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kino na ntango oyo okomi na yango molimo mosantu accompagné et touché mwana na nzambe moko mpona kopense na orphelinat bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. RTL Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Moukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Merci beaucoup na bandeko nyonso batala rabiso na le meilleur de chaîne aux Biso télévision totali orphelinat Bravo Jésus. Orphelinat Bravo Jésus ezwami na quartier Viaza na commune ya Matete. Moto nyonso oza na posa kosunga bana na kati orphelinat Bravo Jésus le moment où ya
quartier via c'est ça musikate quartier via c'est ça juste na moto aza na référence te monika po matiti otuni ba arrêt ba okiti na arrêt ba nono juste si titre le lieu comment dépend probablement à comment bon ça biloko ni wana so komika na si titre on otuni na on le quartier via c'est numéro 27 ba romema yo inde na orphelinat par Jésus ba koma pe wana orphelinat par Jésus yaka na kaye pic ainsi que frais scolaire na yo pour souvent na bana oyo baza na kati ya orphelinat papa Jansi tozongi na bino to sala ki fort le moyen pour na kobenga madame Francine mais ce qui est maman nana alors to ke ni maman trop vite en besoin il faut toyeba ba art musu de bosala depuis oyo zui tant ya kolinga ndeko Francine si beaucoup minaye juste na 2 mois vous passez déjà rapport excusez-moi pour le temps peut-être monsieur ko les ébino oui est-ce que biki za mabe on passer le rapport on passer rapport sexualité avant le mariage moto ebande ko linga na bonimore pourquoi pas protéger qui jalousement au balayi après na sima au mona nzoto bon logiquement ils a kabongo mais pour nous les jeunes et comment on ka bon to vivre à côté pour nous le jeune soki lelo beti tatouage pose la qui jeune alors tant ko ma papa o effacer tatouage wana poko mi papa même pas siko yeba ke oza jeune o lo en étape qui jeunesse o ko malelo pe papa oza pe papa o lo en étape qui papa o ko ma pe pépé mais je sais que les ali péché na auto ça là quand même ils a ka ba sentiment les autres papa contre éviter gloire à Dieu la parole ton ko baksani gloire à Dieu la ngina le bana yo moni eloko ya malamu bazalaka pressé ya ko fungola ya moto faut prendre le temps de réfléchir qu'est-ce que je vais faire avec la plupart ba mingi le ba échoué à la prochaine à la parce que na mutu na ye azana programme mon côté ya ça na tellement besoin mbongo à commencer à la futilité à commencer à n'importe quoi dans la vie il faut avoir un programme surtout na kaya libala ndenge na yoki olobiki olingaka ye vraiment mpona libala moko ya solo et na okondamné ote po artiste esalamaki déjà mais na kope soki aconseil dans la vie il faut pas être pressé de l'autre ozoluka ambeli yango batela yango eza yo ekokima te parce que bato mingi lelo basali baerreur oyo baweleli kobima kosala rapport mais omona au fil du temps baza ensemble te et puis ezokoze baconséquence ebele kote ya mwasi mpe kote ya mobali c'est vrai que c'est difficile eza mpasi mpona kose retenir na nzoto soki ovandi na mwasi oluka kozomona eloko olukaka eza mpasi mais c'est pas impossible mais bajene mingi soki ozobima na mwasi irataka te peut-être moki mwasi aza na problème bakaya bazeleyaka na ngai na compléter na question ya papa est-ce que quand on ekomela bino déjà mwasi aza na retard même pas nani komela bino mais dis-moi beaucoup marada ça m'a pas pour la sincérité d'accord toujours Luka tout ça l'effort soki madame Francine a commis tout ça l'effort azana biso na kati ya oisika papa Jacques est-ce que madame Francine a commis d'accord soit commis à kota pour toi baloleni to kosola a commis soit commis à kota madame Francine bonjour bonjour bonne maman maman Francine papa oh Jansi s'il vous plaît ya opana papa te non comme Jansi na koti na moni batinga ba caméra non comprendre tes amis hein papa Jansi papa na yena mama na ngai na mama na ngai za libanda na tike kuna ba bisinga na kota ngamoko na moni ba komo tsanga ba caméra na mona Jansi vandana te no fonda boete papa no fonda boendenge ni te les a problème tes amundu kité te te caméra za mundu kité mais na ko fonda boete Jansi mais okutinga yo beni singa ngana ya ngana ni na moni ba komo tsanga ba caméra libanda mama mo tinga sa libanda na tike libanda Jansi akota Francine vandana no fonda ndenge nini no papa ngam na bengi yo no te emangisanga na mona ba caméra na mona eloko ebangiso ezate Francine vanda papa nayebi te no fonda Francine
Papa. Merci d'abord parce que on a dit que calme-toi. Il me relaxe ici que on a un respect dans mon bagne. Oui, les achats de TV de mon biso. Ben yo la propre force na bisoté, c'est à travers votre. D'accord? Ba caméra, to ba micro, là ti. Yango ko bangisa. Oh, c'est plus important. Yango ba pourquoi on a ti ba micro et pourquoi to bengo pena oisika. Yango c'est plus important. Ndako monanga papa yeli. Papa apôtre tozanayi ainsi que mobile no boyebi. Mutamabe na kasi na biso azati. On a fait que serviteur de Dieu. Bonisco lokola mama. Lokola mama ka ndenge moko. J'en suis sûr ça na problème au solo na ngai na mama biso ezato solo makambo na ndako na biso. Mais eza ninga fenga na yana mama poto e pa docteur akuta na mama na ba bisinga na tika mama libanda nga mona kota na kota na monya ta na mona te filmer moko te mais des sons na mona te na ebité j'en sais you expliquer nga non pour moi na yo kuto awa expliquer nga papa mama français papa comment ndako mona papa j'en sais déjà te to comment ndako mo te nga na mama biso na ndako pa biso pour na yo ndo lobi pa expliquer na ndako na bino na sala les gens qui sont beaucoup ndako mo te to zani ndako mo te papa yenda yaka depa na biso yenda depa akota ngande maman yebi mobile na yo maman yebi na présenté déjà pas maman vous savez déjà combien de temps na mobile to seni da 2 mois 2 mois vous savez asa mutu malamu vers bino asa bien penza amutama ya mobile penza nzamba pesa mobile nzamba pesa pour ce que c'est yo mobile nzamba pesa papa comme singa c'est la première fois ba liboso et comme singa makasi mobile nanga soka benga yaka boito mama pesi na mama bochinga abengisi biso to ya mona okuta na moni ba caméra sko eloko e kam sanga na mtema na obanga ti siko na ebité ba caméra ba lati singa boye na ebité za problème nini za a pour la moni pi mobile nanga ni mère ni sa bien te kasi promo ja plus important za mama lokola mama si et permettre mobile noya to bengisa yo et ça pour la maman opération maman parce qu'il y a ici biso bien qui c'est ces derniers temps c'est tout ce même des qui vous l'alité maman le collègue dérangé est-ce qu'elle a possible le collègue dérangé alors donc jamais coco ta maman koto bana osoni maman le ça pour que tu va le ligne le collègue bandaki mais ça la bato misusu bako ba ba film ko mo asala ka accident misusu mutu ya musu inataki mususu ya musu il au moins quatre qui sont par là est-ce que maman a combien de films déjà bino botami est-ce que c'est un peu l'embêtement bino là la l'embêtement mutu yote na mona mo un peu na marqué mutu respect na mona l'embêtement bino déjà nous que c'est l'embêtement na deux personnes té izaki problème ni complètement problème comme maman ndenge expliquer ngai ebisenga na likolo wana tonga bota ki grand frère na ngai asietaki karo tozami bale grand frère nanga za Lubumbashi asietaki na karo après likolo wana nde ezwa eshoki ndenge expliquanga bongo ndi mama expliquaki donc pa botinga pe moni pe ka likolo mama nde eshoki nde eza choc ngo za ndenge du genre que likolo ne po asietaki na karo ya ogumbama egumbami po asiete na karo pe makasi on y singa dans l'opération siko grand frère pe atinda rapprocher mo te pona car iteli maman pona loko te grand frère pe gape ne bi grand frère te oh ya lo ba ite ne bi te mama ebisanga ka grand frère na maza Lubumbashi mena mona ite ne bi pete ne bi kanina to boto maka mi bale ya na ngai asana Lubumbashi komba ya na biso sanga kombo ni te mama pe sanga kombo ya te na sanga ka grand frère na za Lubumbashi mama ibisaki yo kombo ya na ayi sanga kombo ni te mais ne bika ya na nga mbande aza Lubumbashi c'est yo na maman na papa aboti bino boza combien bobota mi combien papa o aboti yo na maman na bino aboti bana combien papa aboti nga ka mwana moko kanga moko ka yo moko siko papa na même pas la solution moko te pona kosunga maman pona lokolo na ye papa asala ma solution luka mais
et simba na mpe kate ba docteur mo bande ko landa pour no lokolo wana babi da choc wana dise kota dati na mikwa autant azwaki choc wana ba kipa ke sointe balandeli ki sointe été yango moni pele kota ti na mikwa yango sale bon. Est-ce que papa a pas envie? Papa a chose ani. Vous en ici comme moi? Papa ezali to ani ici comme moi. Asala. Papa il s'est débrouillé kaka. Débrouillé na ye. Les amours passés, mais tout le monde tout na ba question oyo pour permettre munganga wa kozana biso awa ay balolenge nini ya ko landela mama parce que opération za na lokolo mais nyo se banaka na mental ce qui est mususu mental na isa bien te avant d'ici moral na kimete opération ko le kabete ko ipe ko ba ya moni to sala ke fo ya kozana yo ko sola na yo parce que mutaye na makambo yo ya ko bongisa lokola mama iza mobali na yo olimbisa biso obanga note pona ba caméra o izana kasi na biso d'accord hein ayoki papa siko tibino bokolaka muta sungaka bino na vie iza papa ebokoka na mosalo ya débrouiller wana ka papa ni kaso abimi tongo luki ndenge to vivre ka bona mama bandi kwa mama pe bazali bandi kwa mama pe bazali bomona na bango to mona na bango to zala pe na mobayaka pe na ndako. D'accord, Madame Francine. Et Olinga Mobile. Oseka. Ensuite, Oseka. Question est ça, on a bien makasi. Nalinga mbai na makasi. Olinga makasi. Ah, beaucoup t'as combien de bas? Linda le bateau sur un bas ni sat. Ah. Excusez-moi. Ningu arrivera na ngo peut-être un sous kanga maki na zemi isali ki kwa moi possibilité no ezati bo yo bota te na moment oyo il est carrément na niveau ba couple o ezala ba jeune est-ce que peut combler bino déjà te combler biso te d'accord papa contre Madame Francine a koti tous appela papa Jonsi avant ko benga déjà maman munga ko abiso et okokolo bani na maman Francine et si na papa Jonsi. Maman Francine Zamba Pambolayo. Amen, papa. Pour la disponibilité à temps. Ndenge moni tovandi awa. Ezali data mosala nzambe. Surtout na ba question mususu pona koluka kopesa kimia. Eloko nyonso ya malamu na yebisa ki papa avant ya mabate ya kaya. La sepel la franchise mais la bino. Vérité à papa et vérité na yo. Et question moko papa Korba tuni na répéter. Olingaka mobali na yo? Nalinga mbai na makasi. Est-ce que vous êtes fidèle pas nayo? Naza vraiment fidèle. Asungaka yo na bloka mikemike. Asungaka makasi, pa osungaka mama nga. Nous au compter vraiment bovanda na libela. Wana pina to fani libela. Na au compter vraiment. OK, na randa ko pa avandi osali musana, des fois pour lali pongi na tongo zongi. Non, ce pays ça, on a qu'un dernier qui a venu sur le site. D'accord, on va pas parler. Mais que vous savez déjà 2 mois. La 2 mois, je crois, vous solo là déjà ma cambré la profondeur. Concernant maman naïe, PIP, je crois, yebi histoire de maman naïe. Ayebi nyonso. Vous solo là nyonso dans la profondeur. Vous solo là. Abete là ma histoire naïe, na pe na bete pe o yangai. D'accord, nzamba zo lokumu. Et là qu'on a osenga bino. Le cola bosa déjà na bosa déjà 2 mois au Rumeli et là qu'on a na bino tous na motema ya nzambe je prossemble la kan ensemble la papa tous na motema na nzambe pour to yeba kuluka kimia na kati na likambo etungisi mobali na parce que na moi likambo na motema asepela kitu ya kutraiter ya mobisika donc et loko ekopesa na masolo to solo là il y a na besoin de kimia yo besoin kimia tofunga kama motema tozala totala ndenge nzambe akokonga biso. Papa pardon penza na kati parole neti likambo nini yango se déranger j'en sais oyo aye nango epa na bino oyo eza na kati ya motema na ye déjà nayebi te déjà informé da bino boyebi déjà nayebi te neti likambo nini j'en sais à mieux placé peut-être il y a un problème dans son cœur oyo ezo déranger ba coïncidence moko boye oyo ezo déranger na motema
L'habitude sur besoin déjà temps pour faire la solo là, les passés. Il y a Jancy, Nayo, ceux qui vont solo là, mais il a un problème qui le dérange. Papa Jancy, alors, tout ça le faut. Il y a un problème avant de éviter maman Kota ainsi que maman Munganga na Biswaya pour te bakolandi la maman Tali maman. Maman Francine. Il y a papa Jancy à l'expliquer. Papa Jancy et maman Francine. En fait, Francine, tu savais très bien qu'il y a une histoire ya vie nanga. Yo po betelanga ya yo. Histoire ya vie nanga, o papa nanga betelanga. Que maman nangai tango botaki nga na 2 jours mama koyaki akozwa kuna lokolo de famille ya papa bazwaki nga babaki akomelisa mwana te vike azana pashi te ba kozwa ngai bakenda na nga na Lubumbashi de mama yako tikala après kosala bêtise na ngai papa betenga masolo tututu kotanga te na ko se retrouver na Kinshasa. Ndepene yako kutana nayo. Franchement, kokutana nga na kutana nayo Francine. Na santaka elo mobo ekati na ngai. Na santé lo mobo ekati na ngai dérangeanga makasi. C'est pour cela monanga na tunaka avi ya ba parents na yo soki bazali ndenge nini. Yo ko memanga pa mama abino. Komona na moni mama na yo. Je vois c'est comme si c'est ma maman. Nendeni. Histoire papa betelanga. Na oyo betelinga. Na onga na moni. Ekepe na ndenge moko. Nendeni Jancy. C'est ça que le copena ibanda ko déranger na côté ko supporter en côté. Maman naza maman botinga. Grand frère nanga aza Lubumbashi. Grand frère non na Lubumbashi. Maman nanga azende mona maman na. Mais histoire na yo na o papa nanga betelanga. Eke ndenge moko. Pe yango pe onga na moni. Maman na ko penser na yo. Maman ko penser na yo. Maman ko penser na yo. Maman nanga ko moni nana. Maman nanga pe nana. Bakombe kokana te papa. Bakombe kokana ka bien sûr, mais ya komona na défaut. Na nini nyonso. Mais moi na ko lo bana. Ozana rejeter. Wana za maman nanga ko moni nana. Maman no soki na défaut yanga pas na défaut. Eza maman monté. Et donc c'est dérangé wana. Maman français. Ou comme ça hein. Asa mon père. Malgré Bosali dans mon pied. Mais c'est déjà beaucoup. Parce que ébouler bali bali. Au salaire, il 2 semaines, c'est déjà beaucoup. Celui au salaire 2 mois. C'est ébouler bali un peu moins d'argent. Donc on va bon aussi. Ce n'est pas facile. Vous avez la mobile vous vivre en aïe. Aïe ils sont montés. Makabo a ça y bisayo a l'oki biso. Pour tomber comme ça. Yo le bien. Grand frère na yo komunaye Jancy. Asa na niveau de Lubumbashi. Mobile peut besoin vivre naï à outil de Lubumbashi comme naïe Jancy. Malgré oyebi non complet na été. Malgré oyebi non complet na ni ya na été parce que non complet mobile nous allons na minute. Mais elle nous allons monter. Moi ça la différence voilà exact. Donc mon mobile ya madame, c'est juste pour tout le comme moyen pour que ça une solution. Vous avez temps, vous attendez télé na mobile 2 mois c'est déjà beaucoup. Parce que baba et belé banana mobile. So déjà 2 jours les ébélés 2 semaines les ébélés bon 2 mois. So moi to sangani awa ils apprennent le quoi. Nga na comprendre peut-être il n'a pas pensé na azomo on dirait non lingana kabona yote. Mais non zala non ata na place nanga. Histoire papa nanga betelinga. Na oyo betelinga na onga na moni. Et c'est histoire kaka moko. Ce que yebisa ngai. Na sandetini. Hein? Jancy. Non non comprendre yote. Hein? Likambo ngo sona na ndako mina kompoto ina ngo awa histoire nga na bete la kilo oyo bete gérer ya ndako na ndako c'est pour ça na mémoire liboso ba sala nzambe non nanga no to trouver solution mon côté Francine Jancy to trouver solution to trouver solution to trouver solution likambo oyo ngolo ba oyo ba nga to trouver solution siko na comprendre tene ngo même Jancy siko oningo na banetini expliquer nga non oningo na banetini je vois c'est comme si ngalo toi makila moko.
Ngana za ndekono. Jansi. Ngana za ngana koza ndekono. Tu crois pourquoi? Ngana koza ndekono. Yebi sanga na ngami yebi sanga. Ngana za ndekono na yebi sanga na mama ni pe na tata ni ngana ndekono. Papa. Nako po mako mo mbala olo ba te. Nako po te. Na bandi liboma te. Te ko na Jansi. Je suis comme mec on va expliquer na bongo te. Tu me Jansi bususu. O ko na bongo tala na muni makamo bien papa. Mama na biso ali banda. Mama akota ayo kama makamo mo mbalo zo no bala mnoko na ye. Na ko mo mbalo te. Makamo no no ba. Mama kota awa aya ayo kama makamo mo mbalo zo no ba. Le tombo na bonso munio to. Non papa. Mama kota awa ayo ka te mambo na ko makamo boite. Eteke ngana bimana ye. Combien de fois y a biminanga? Na simane wana ba ninga na za petit sœur né, nga la petit sœur né, te nga na za fiancé né, après na mwasine. Na ndeni. Maman français. Maman français. Te papa nga na yoka te. Na yoka te mama bo tinga za libanda akota ayoka makamo mo ba bêtise mambala bimsa. Bêtise. Na ba bêtise quoi? Na ba bêtise pas ya makamo ko le bezara. Jansi. Makamo le bezara réalité. Maman français. Papa. Maman français. Nga singa mama botinga kota awa. Ayoka makamo mbalo ba mama botinga ya. Mettez-vous maman. Nga fa te mama na nga na kota. Asoma mama na nga koti ne nga na fasina ofanda. Mama botinga da kota awa. Ayoka makamo na mboko mo mbali o. Mama kotia. Papa Jacques. Soki mama zali ya la mama kota. Kota mama s'il vous plaît. Maman français. Et monsieur le répète, ça ne pas ses amis. Séparation. Hein? Parce que quand on est là, attendant, ils auront toujours mon temps. Mais pour la boucango, ils auront temps. Ils auront sous temps plutôt. Les boucango si facilement. Au moment où on a besoin de terre pour construire mon habit, ensemble, des petits passent. Maman, bonjour. Bonjour. Maman, s'il vous plaît, encore. Malgré le collier, ça l'a pas été. Papa Jacques, merci. Hein? Maman Vanda. Jansi. Maman. Hôpital yango lobaki na nga. Yango ekomi na bakamera ebele. Les hôpitaux étaient maman. S'il vous plaît, Vandanan. Les hôpitaux étaient. Il y a un problème. Hein? Maman, s'il vous plaît. Hôpital yango lobaki na nga comme on a ba caméra. Hein? Vandanan maman. Est-ce que hôpital bati na ba caméra boy? Maman nana. S'il vous plaît, vous pouvez papa. S'il vous plaît, Vandanan petit homme. Ezobangisa nga. Mama. Kobanga te, za pona soin na yo. Mama. Mama. Makabo janso loba jansa bingane toza yana leki. Nga za leki jansi. Maman. Maman. Oh, papa. Ma le nom le miss na bino. Jansa le nom le miss na bino bingane toza yana leki. Makabo jansi maman. Combien de fois jansa bingana ngai ndo moninga mona. Elo moni oyebi sa mama yango. Oyebi sa mama. Elo moni oyebi sa mama yango. Maman Vandanan. Oh, jansi makabina bombana. Mama. Yana leki. Ha. Kando lobi mama. S'il vous plaît, maman. Kando lobi. Nayaki kaya maladi mais ona comme koyoka. Maman maman. Comment ça nga mabete papa? Nzoto eza bien te Vandanan. Hein? Maman makamba somo. Papa, makamba somo na oke bimina na ko jansi oya lobi. Eseki makaki na matoi nga na oke pena somo mama na ebite ni kamango eze solo bisa le kutana ngina yo ko na jansi no bango yo a répéter yo oyo oza présent oyoka. Oyo makambo jansi lobi. Maman nana. Papa. Tito sangana awo. Ils ont une solution le corona. Ils ont mon ça zolo bati. Yo docteur. Munga mazali, tozana papa porteur, ici que munga mazala réception, a rolina kota na biso, to kosala jamais ko traiter bino malade le corona niveau place publique. Bongo malade soki aye nga na yebi bakota ka na bureau ya docteur. Bongo bino bovandi singa nata koto écran, nata la koto ba caméra. Ezani, boningi bo exposer malade yango yanga. To ko exposer malade na yote.
to luka ndi moya opesa bino solution. C'est solution. Oui. Bozo pesa nga to bozo pesa biso. Kasi solution to opesa kana yo moko te ainsi que na muta mimiyo ainsi que na mona na yo. Solution o bozo pesa biso. Na mona ngo flou. O mona ngo flou. Nazo mona ngo flou. Boza chrétien. Naza chrétien. D'accord, loko oza chrétien. Tozana mosai na nzambe. Papa apôtre. Et tozana maman. Maman français. S'il te plaît, hein. C'est kabiso. Kozwa kanda na yo te kocha le devant. Avant là qu'il n'est pas mosai na nzambe. Papa Jansi. Bino ni mosali ke to se réunir ah. Yebisa maman, problème ngozani. En fait, maman. Nga nazali na Lubumbashi. Papa na nga va kufa. Abetelanga histoire ya vie na ngai. Pe ya mama na ngai ndenge nyonso eleka. Papa na nga betelanga histoire tango mama na nga botinga. Après 2 jours, maman na nga bande ko bima na nga na salon, a glissé na carreau. C'était prévu que tu ngai nde mwana na kweya. Mais maman na nga abuka na likolo andima ko protéger nga andima ya mona pasi. Que ngai ponga na zala en vie. Moi je pensais que maman na zaka na ina Lubumbashi kuna nda zaka maman na ngai. OK, yende maman na nga te, maman na nga saki na kini. Après papa na ko betela nga lisolo, ay ko kufa. Vu que na sisi ba étude na nga kuna, de na ko se retrouver awa na Kinshasa. Na koma maman nyoso na mona na défaut na vie na nga na sunga kai. Mutu nyoso na mona na ba beki na sunga kai. Nde na ki kokutana na moi so na nzela, na sa une relation amoureuse. Ko sa na sa une relation amoureuse première fois oyo a memanga na mona yo. Maman eloko na santa kati na ngai. Mana eloko na santa kati na nga. C'est pour cela que je trouve que c'est ma maman. Ndo moninga na mimi likambo awa na kokai ko supporter ngo bongo te pe na kokai ko yebisa ngo directement te. C'est pour cela moninga na mimi ngo na niveau basali nzambe baluka moya ko trouver les biso solution. C'est pour cela na mimi ngo et pas basali nzambe po baluka la biso solution. Pour nga moko na kokai ko supporter lo kwa boyete maman. Oh, maman. Maman zo le ni. Oh, le ni maman. Oh, Jansi. Maman na nga arrête de dire n'importe quoi. Maman zo le la, zo le ni maman. Eh maman. Maman ni comment dans ça le baiser solo maman pour mon papa. Na moi maman na zo le la. Ni comment dans ça le baiser solo de Beni. Comment la zo ke zo le kira. Vanda toyo ka vanda. Maman kati. Nasokoka makambo te nzambe. Papa Jean nanga mabele. Wana nanga na lukangonga mulai. Papa Jean nanga mabele. Na lukambo na nanga papa. Maman nana. C'est vrai. Na lukambo na nanga ngonga mulai papa. Papa na boti mwana. Des jours à la maternité papa. Na uti kosokola na yo ki mwana nanga zolela. Nazo ya mbangu pona mema mwana papa. Na gesa na kaona kuya na mwana. Ndeti na choko ngala zonye tina za choko likolo na yo Jansi. Est-ce wala te papa la gai. Wana mobali bate ko linga ngai te. Peki ko so mwana ga ba kifisa na Lubumbashi papa. Ne ko tikala. Ne besika ba kende na mwana na gati. Na pesa mwana ga kombo te. Beta masolo ba kombo ya Jansi. Ya kombo ya papa la ye. Papa makambo ya solo pesa ya solo. Hey! C'est vrai. Makambo ya solo pesa ya solo papa mwana nanga. Oh mama tena wapi mama? Gai. Maman nana, s'il te plaît. Na wole la boye to go bani mo solution. Est-ce que comment mo bani zaki na ona mutu? Ja papa. Jana.
c'est difficile. On peut la voir autour na. Na éviter ces cas na situation de comme nango. Comment ça les nom de Dieu? C'est pas facile les cambo ya boyeko boyeba kometriser maman oza na défaut na lokolo ya droite hein? J'en sais. Les solos va bêter la kio défaut na lokolo ya droite. Oui. Ah bah, acquisition na lokolo ya droite. C'est ça. Mais on n'a pas maman na ngai. C'est que t'as déjà lokolo ya papa. Et koyoka maman yimo ko na munoko. Et puis les solos nyonso. Ça c'était papa. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Maintenant, il y a un problème ici. Gloire à Dieu, maman a retrouvé moi. Moi, n'a pas retrouvé maman. Le problème, il y a grave déjà ce que moi, il y a alingani na leki. Tu vas vivre la relation amoureuse. Parce que ce qui a protégé moi, je crois moi dans vivant. La maman a accepté que défaut pour protéger moi. L'amour du mère pour le maman. Problème monsieur c'est-à-dire que famille il y a papa mobali na ye balingaki maman votre non. OK merci. Famille il y a mobali na ye. Famille ya mobali na ye balingaki maman ote. Donc bazalaki na une sorte il y a sorcellerie moko bana ko réunir na kati na famille na bango koluka mobali papa mobali na ye azwa mwasi oyo bango ana oluka na volonté na bango. Tango siko papa yako présenter ye ndo moni lokola bamonaki mwasi o bango bane o penser te bakoma iko combattre ye même ko koya na ye wana koyaki ezalaki attaque ezalaki bitumba ezalaki vraiment bitumba makasi ezalaki bitumba kokai pe ko manquer ko perdre vie na ye akokai pe ko kufa mais gloire à Dieu nzambe a épargné pe mwana likambo ya makasi salami awe ezali likambo ya inceste to ko condamner bango nyonso te. Personne n'a un tort parce que mobali akutana kina mwasi mais loko na sepeli na yo kitango papa Jean-Sia Zoloba premier jour amona ki mama ayoka ki eloko moko mataki na motema ayoka quelque chose c'est normal tango kutana ndeko na yo eloko moko salamaka quelque chose courant moko eleka ke oya za yangai un grand problème photo ba passer na délivrance photo sambela pona bango. Bolingo oyo en tant que Bible, en tant que moi nzambe pe na Bible toki ko permettre de continuer. C'est vrai c'est pas facile ndengo lobiawa ko tonga ezalaka facile et ko bukani ezalaka difficile. Donc nous allons arrêter cet amour, il fait souka. Et souka na plateau et si la bo continuer parce que c'est l'inceste. Lobana na kokotika ete na kopo boyete. Oko sala ngo de souté. Maman osala kiango po yebaki te maman nakoka te pasi nakoka te maman te osala kiango po yebaki nalinga ye makasi nakoka te pasi na minute wana shwa te ifotika ye jansi mama na yo ezanga eya soki okenda musika eza volonté na ngai te ananga mobali na boyaki yo te mama papa na yo balingaki ngai te aya maman merci beaucoup papa Israël za nanga boye zamba songa biso yango moni il y a de certains moments naba makamusu ko milaka biso faut to yebaka eza ba tamo pe boko kutana mutu coup de foudre salio ko penser que coup de foudre o salio wana et salio juste kaka
pour que olinga mutu wana te mais ça lui juste peut permettre yo oyebani avant que ça la likambo il faut que la na ba directive et avant que ça la likambo il faut que tika nzamba sunga yo ko ça la likambo na makasi no mote papa de na yebite papa na nyonso oyeleki maman Monique au monde na ye et c'est que nous comme si malgré de ko bana biso nyonso ko loba awake o tika j'en cité aza mobala vie na ye mais nga na yebi na o esika na nzambo azala na kati na biso to tika ko permettre lo ka bongo ezalaki pour que tout ça na kati émission nini okoko bakisa lisusu qu'est-ce qui c'est pour maman s'il vous plaît en tout cas na ko yebiso le kwa mosala nzambe eza pasi moza na choité maman na yo yeyo oyo yaya na yo bokoki ko continuer jamais na bolingo eza inceste ceux qui vont continuer malédiction ko likolo na bino pe likolo ya bana oyo bokobota en tant que mosala nzambe na lingi na nzambe la pona bino po mawana nzambe sopa na likolo na bombo na bino sala effort papa Jansi sala effort bolingani ezomonana et bolingo mutememi otine sika oyo sala vraiment effort botika eloko oyo na lingi na bonde la pona bino pona to kata lien oyo eza inceste eza malédiction maman fukama zala na motema munene boza yaya na leki boza mwasi na mobali te ko banda lelo nazo bondela bolingo oyo esila nzambe asunga mama alongola semence ya bolingo l'amour amoureux zelongo na kati ya motema na yo nzamba peso bolingo agape l'amour agape bolingo ya yaya bolingo ya leki ezala kati na bino na kombo na Jésus na longoli malédiction oyo linga ko landa bino vous étiez dans l'ignorance mais nzamba la kisibino chemin à vérité au nom de Jésus à partir d'aujourd'hui maman fukama yaka na bonde la pepo na yo eza libota bokutani la famille est sacrée nzambe apambola bino eza likambo ya kopambola nzambe voilà pourquoi tolobaka bravo Jésus nzamba to pesa solution na kati ya mabota nzambe apambola libota oyo bokabona kitango molai nzamba kutani sibino na bondeli bolingo ya libota mama na bana na mama ezonga kati na bomo na bino satana fungola porte ta okota pona cha malédiction na kombo na Yesu azali mokonzi mobikisi na biso na bondeli boye amen bopambola markombo na Jésus boza yaya na leki yaya yeyo yo zali leki mama na bino yeyo amen nzama pambola bino. Merci beaucoup papa de Lemba. Yaya Jansi, merci parce que c'est à travers vous nde ozongiso susubulingo oyo ebungaki mwakala entre yo na maman ici qui na petit sœur na yo ya Francine oyoki nde papa apôtre lobi kozongela lisusu te oyo l'homme de diaboli ozoye na motema kaza yaya na yo longola ba penser nyonso ke azaki fiancé na yo ainsi que na bino papa Jansi. Merci beaucoup na bande nyonso batali biso nzamba sali biso ngolo ezalaka biso mto pesa solution te mais à travers nzambe asungi biso pour que solution monana na kati ya famille oyo et soki mwasi na mobali bolingani bosengaka toujours makila nzambe parce que biso nyonso ba africain na lolenge to botami famille na famille za na réclamation nango ya na famille musu balinga mobala balate famille musu balinga mwasa botate alors ba rolinga te ba permettre que yo kutana mutu mo o alingo na bolingo réel bozala na ensemble ba ko créer toujours obstacle pour que permettre bien bozala séparer nyonso esali pe ko malelo boye eza mission ya diable azaki na posa papa ya mama papa ya dekona biso mobile bakabona na mama na bango pour que nyonso o se créer mais à travers nzambe azongi susu bolingo pe kimia Zambe a continué à battre la biso. Merci Nabino papa apôtre pour la assistance Nabino. Merci Nabande ko nyoso batala kibiso. Okay, bana Zambe nyoso ezangai wabino. Mama lidimukadi na ye kobeta porte ya mwana Zambe nyoso. Kolesa l'orphelin, kolatisa l'orphelin, ozo defisa Nzambe. Tango ekokomela ona moma moko ya pasi. Owe Nzambe kanisi langa. Loko leza parmi ba promesse na ya salaki
akozanga te kofongolela yo maninisa ya lola, akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo, akozanga te kofongolela ba porte, akozanga te kobukela yo ba hotel oyo etongama depuis bomwana kilo na tango oyo komi na yango. Molimo mosantu accompagner et toucher moi na Nzambe moko pour na penser na orphelinat. Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. RTL Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Moukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Nulle part ailleurs, Katia Lubumbashi, la Golf Plateau, avenue Abidjan numéro 18. Waouh! T'as la piste de monsieur Amneni, t'as la trône à Bamaré, pas table à Boui. Oh, t'as la verre na biso, verre à champagne, Isali, verre à vin, Isali, verre à maï, Isali. Et pas la biso, pas ça un champagne à verre à maï, parce qu'on a tout. Ah, ma protocole ya boye. Waouh! Voilà l'espace vert na biso. Bato balinga ba baby shower, ba événement balinga l'espace vert. Dans l'endroit na biso, on a ba événement nyonso, ba conférence, ba mariage, ba fête de baptême, ba communion, ba retrait de deuil, nyonso ka awa na Juluric House. En tout cas, bato ya ki, ba mariage na biso nyonso to. Parce que tous les merci Juluric House. Hey, alors là, Juluric House. Pendant 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi c'était mon bras, ils ont beau tâter, ni un autre côté la beau cabane. Et là, on y est au sein de la mission. Ah, tout ça, la nuit, on a un peu sur le bâtiment.